okepe ndule moko boye okepe makolo mozongi na pifu basacrifice yango wana bon siko bato bavandi na ndako bazolanda misusu mpe eza basepela mpe kosala mosala bino bozosala baleka mpe na bayina me babangaka nde balobaka miziki eza mingimingi kisi mais eza motu mosu asambelaka na ye apriaka na ye vraiment mais asepela mpe mosu mpe akota na orchestre moko boya kobeta naye tokopesi conseil est ce que akoya to akoya te masambela na aza frère en Christ eza mosala nyonso tu nde tomonaka bato basalaka sikoyo le problème eza nini osala yango zala na makanisi osala yango na esprit nini soki otie kisi liboso osimbaka kisi ti biso totiaka bonzambe liboso nayebiki avant nakende ifo nasambela nzambe aprotege nga na badifficulté nyonso tu nakutana nango Philippe yenga le banquier mobala mama Francine ayebi histoire obien sa bonzambe toza otepa kote okende osukela eyebana te donc nga vraiment ata beau-frère na nga Philippe yenga le banquier mobala mama Francine ayebi yango très bien ke nalingaka nzambe makasi sans ye na te tala babitumba abundeli biso babitumba na bandenge nyonso tu bakombattre biso mais tellement nzambe abayika wi olinga te tokoleka mais toyeba tookende wapi tokufa donc mpo na ngai na bajeune nyonso tu na oteya bino kaka ke wi eloko leki nzambe eza te na samoi oyo Bonsoir, Balamia, je suis à Nazarien TV. Quand est-ce que la poupette n'a bino, la bino trop, ou assez la bino, moussabo, c'est pilarana, on a zapo na bino, tombe au tabac commentaire, et ça, la bien normalement, ba commentaire, te ba commentaire, beau partage, rappel, bino bateau, beau s'abonner massivement, Bobby chaîne, na bicho, bien, et c'est la bino, émission, beau c'est piano, émission, ou bêtise, t'es bien, vraiment, Bobby Matea, et ça, on a rien, zaba, Matifani Mokwa, merci Naimoko, Mama Tifani Mokwa, Bonzambi, Katina Kolo, Nzambi, Nenda, ça, pour la poupette, Zalaboye, merci na maman mami c'est que merci na la patronne Laura Loubele merci na Jansi Tumbaza derrière la caméra quand on essaie de nous sabo c'est pas nango le tozana mambo base bobi mutema Sylvie Yenga la reine des tatous nazo yambe déjà tozana to solana ye lycée moko ya faire rigolo bino mo boromona oui mambo base va to développer no to ki na musika beta biso no moi lisolo no mingi ba lycée to kaka bon ndio yoza basi ça pas faire to kaka mingi ba utara kata église yo bimela bon biso tout bandara na église après église to ye libanda quoi donc to bandara na église après l'église to beti na orchestre après to ye pas les padres parcours ya mulai yo banda na église ni bon on a catholique biso ma maison mère donc catholique ya makila quoi bali pe na catholique mais ozo pe temps ya robanda no musala no kuna to musala no ba moko banza na musique bon musique vraiment na 8 ans ya robanda yango libanda na leka pe na ina donc na vraiment temps. Bon, ce qu'on dit vous alors, un des vous de casser la musique à mokili bongo, n'endege yo sambela ka mo ba difficulté ni no oyo mona déjà na kata musala wana par rapport à marambanza melonde ba lobara musique za mingi kisi donc na éviter. Ah oui, musique za marambo belé. Musique za belé ya makambo, état d'esprit okutana na marambo mususu oyo ya ekochik sope musique. Otalema bolobi Ningo basali eboye rien n'empêche pe pour basalanga mais tellement biso to abana nzambe to simbaka bonzambe na biso partout to tchaka lokolo donc effet moko te ekomelanga ya mabe. Bon avant au kota pas les padres ou un orchestre matambo na ba orchestre belé
ebele naleka pa babogis bakabose natika baprint. Pour le moment, on n'a pas fait. Tika baprint? Ah oui, natika baprint ya makasi na bamaloba ya banjembo natika. Mais eza baparcours toleka donc oyo se leka elekisi lelo mwana kongo abwaka crime moko le passé. C'est le passé nyonso to eleka wana le passé tonaki lelo nde kisheta. Bon, est-ce que otambola bongo? Hein? Makamni no mona oyo ndo sa otambola bongo bona ebite. Ezaka bakali obolo barake msusu mutu msusu kuna na kimi nana diversaire moko abwaki ya battement ba maladie mi bona ebite. Ndi otamboli bongo to vanda pas les pattes, on était sur kobeta biso mo réalité ou esali yo ndongo tamboli po lelo sko koma pas les padres aux attend on vanda. Tokutana na makambo ebele ba difficulté ebele oyo ezalaka yo okotika musique. Donc Sylvie la reine de tatou ayebi makambo na loba. Donc tokutana na makambo mosusu moko otika nduli. Bite moi ata moi liso na mo mukie. Moko kuta pe na diversaire mo pe ana kisa choma la laisse. Actuellement la l'aise tel toi na boulot mais na bois qu'il est malade mo po akotaka palin mais to kutana na mambebele ka papa bio dollar rouge Richard Lelo dans makambo yo zalaka pasi au sakana tindule musique ya pasi chomona ba faire gola ba koma ba place bazana ba sacrifice basala ebele ya kolala banjala ya kotambola makolo. Lelo bomona ka papa ya fe bomi asala ba sacrifice o mukile mona oyo yebi na onga na yebi ba sacrifice net yandeli ba sacrifice ezaka ate kiso boma mutu te sacrifice nso ezaka oui rep msu disait obeti makolo il y a déjà sacrifice okepe ndule moko boye okepe makolo mozongi na pifu ba sacrifice ngwana. Bon, ce que bateau va venir ndako bazolando ba misusu peza ba sepela pe ko sa musa bino bozo sala ba lika pe na ba ina me ba banga rande ba lobara musique eza mingi kisi mais za mutu musu asambela ranae a prière ranae vraiment mais a sepela pe musu pe a kota na orchestre mo boya ko beta ne to ko pesi conseil est-ce que ko ya to ko ya te masambela na za frère en Christ eza musala nyonso tunde to mona ba masalaka siko le problème eza nini o sala ngo zana makanisi osala ngone esprit nini soko chekisi liboso simbaka kisiti biso to cha bonzambe liboso nebi gavana kende ifuna sambela nzamba protéger nga na ba difficulté nyonso tuna kutana ngo Philippe yenga le banquier mobala mama Francine ayebi soro bien sa bonzambe tozati jopo ba oda dosi. Donc tango roya a continuer ka bonzambe makoya ni pe ko sa musa eza mabete eza musala bulo non liboso eloko sala mutu eza bulo o tikala eza kasima bulo bon so mutana kislinga na bonzambe na alonga menga na bonzambe na salela nzamba solo na lukaka partout. Donc c'est-à-dire ngam ta kisoko esimba ngate atomeki nini esimba ngate to amboka mongo te ngana vacciner mwana Yesu o comprendre makila bonzambe za katinanga. Mais bon tongo kende nesi tomwe de yo kende kubala babanga ite ndebe bake ba musicien bazaka na bakisi babanga ite bon ya on azolo bati ba jijara mutu na musika te pour juger mutu faut poussa na pembeni malgré tout bato ebele balobaka ba misie bata bakisi ba misie boye. Donc tonton Andy mobali ya Élysée yenga ayebi makambo na loba donc nzambe liboso nyonso tuna sima. Bon faut batba mona no identité no est-ce que ko laksa bato mo musano pena oyo sala kuna batba mona nanu bayebo penda bien ba mona pena musala ngo pena na misu. Bongo betu eza na album. Ezaka ki lelo, ezaka partition lelo. Mais babiloko telme biso tona babiloko telme leke belé donc neti njembo oyo ya
poisson. Dans Alita Chamala. Dans Ngamna Beta. Dans ce boyo qui va partir, ce boyo comment va partir, c'est un simple mais on a bien amateur. Biso vraiment ezaka boulot biso eza te ke opakoli poudre aspiré te le padre makambo wana te le padre yebi ke oui boulot donc tozwaka vraiment temps ya kotravaille mpo omona tobimisa baresultat oyo tobimisaka donc biso toyebi gwa te toyebi kaka boulot okutanga na panin donc bien bakitare na nga donc yango nde esalaka ke oui mosala ekende kitoko ere ozotravaille bato bakoma olobaka ndenge okisi me kisi te travaille bonso otie kisi bon sikoyo napesa osimba kisi betango okobetango te fo balakisa yo donc oyo eza kilelo donc mambo base aza donc nga vraiment naza na bapartition oyo eza ke wi soki ebeti donc deux fois te naza misike ndenge ozomona nga boye donc na misike nabetaka na ndenge na nga. On n'attendait pas les padres. C'est dans qui. Te fate dans mikolo te suksi yo moni ba banyama ba lo ba susi tembese sila ki modo de pesa meto la samo tous les cas ba on est belé donc côté wana kutu donc to beta so masolo te po ba oba na stade ba oba ki na panel du peuple ba mo ba mona ki na ne salamate na histoire musique mona ba tout moko boye ba moni ma plein na marti peut parler du peuple ba ko leader na bango ya yi facilité na histoire musique na ne salamate pe salamate. Mais aux rapetando au Kenda pe affaire bon so pe ya marambanza me de ba tato bondela pona mboka na ba pe yo po Kenda. Oh, mais nga na priaka te. Te no yo po Kenda stade ne papa na priaka. Ata ya pasteur na biso Walesa nazala kiti. Eloko leki lo sambo zate donc eloko kotelo koleka lo sambo zate. Bon na ebité conseil ni kopesa na batu oyo balobaka mingi ba musicien to musique il faut kaka ozana kisi parce que ba musique eza bonzambe te musique eza église te ne mimi to mona ba musicien baloba bongo misusu baloba bongo ke musique eza bonzambe te musique eza église te na ebité so koloba ni père nanga kindoki motema ya Françoise kindoki ayebisaka nga boye vie eza kaka kisi te vie eza ke oui luka na bonzambe okozwa nzambe afungola baporte ata baporte eza te donc place oyo mona osuki me mpa nzambe esukaka te donc nzambe alekisaka motu na bapreuve pas préparé olobi donc ata lelo so omoni ezosimba te elobi esimba me elika na nzambe na moto ya mokili te donc so okwayaka si nzambe kua oye nde fin. Est-ce que mambo base pas aura moi tamo be pesa ke nanda ko habiter lelo to bouger te na mer to zapina tana bana to prier nan mais mère ayebiti biso to saka vraiment soki to lamoki il faut to komisa na nzambe o apesi biso souffle de vie avant to lala ata mère ninga wana ninga za mpanjwa na to prier na ensemble to tshaka vie na biso na maboko ya nzambe po to yebi nzambe nde moto aza maître du temps sans ye toza te petit nanga belle samoral ayebi makambo très bien get loyindula yundule donc sans nzambe toza te papa bio dollar rouge petit nanga donc toza te oyebi ke déjà nde boza boana libala boanda moko boza déjà na bana bosibi bavia bana na maboko vi lelo to vivre lelo il faut prière yango eloko na oloba na yo te sans nzambe na se ya moi oyo oza lokola papier babwaki yo na mai otepa kote okende osukela eyebana te
Donc, nga vraiment, ata beau-frère, nga Philippe Yenga, le banquier, mobala maman Francine, aïe bien, très bien, qu'elle a l'ensemble de Makassi. Sans yena ate, tela ba bitumba abundeli biso. Abundeli biso ba bitumba na ba ndenge surtout ba combattre biso. Mais tellement nzamba ba ikawi mariage na mino esala mipeleki na ba norme o esenga keza. Mambo basi basi concentré na prière na tana. Oh, mais nga na kenda tiba mangengenge pona ko luka ye, nga sala ba aventure te. Nga na mwana ya nzambe. Nebinde basala mutu mabete. Na mutu na kozanga mabete mais na vie na nga eza ba collègue na nga ba yebi nga très bien. Donc na fonctionnaka na bonzambe o nga na osala yo te na olinga pe basala nga te. On se rappelle ba camarades ba frères ebele ya ba pasteur mira masana nga. Pasteur mira miracle. Oh mira miracle masana nga. Surtout bo vanda nyande yo za musicien masoni bosko masana nga ya maître tout ça ni judo place moko. Mais à part non qui judo, ton besoin non tant beaucoup na pasteur mira. Nande yo za musique bilili za pasteur. Oh, na oyamba ye. Masoni bobeta to bokuta. Betine masolo ya bakimasa na nga non ya kala. Après atenga pe loboko. Po bango ba basali ya nzambe. Dans so kutena ifa lobela. Dans so kutena mosali ya nzambe ifa lobela ko maloba. Mon vie na yo bande kende bien. Respect na basali ya nzambe côté wana vraiment. Alobela ko pe maloba. Oui, alobela nga patience et futa. Aibsanga ke wi zala calme nzamba ofungola ba porte belé. Tout cela trop. Déjà so ba bengo PM so ba bengo na ndeto mona na ba majabu gospel obeto zo rappelle moi ton on zo rappelle moi occasion mo ba bengo na église mo bekendo beta okinda pe robeta. Pourquoi pas? To bete la nzambe ti. Oka mitenga na obengiso po o lo babenga mo na obengiso robeta. Ya na beti pona lokumu nzambe na osenga pe loti so opesinga pe na ozwati pona ye osalela nzambe. Oh, mais souffle de vie ayeti. Surtout zabu ebele bana hôpital ba kokota osimba ta kopo ta mela mai. Mais yo ba peso makasi okoma ti place ngana za. Ebele pe batamboli ba comité ba sal ba accident. Mais nzamba pesi biso makasi ya kokumisa ye futu kumisa tozana ntuto makasi tozila te to koma ba hôpital to lukaye. Te wana komi ya profit. Ozana makasi yeba ke nzamba zali. Balinga bino belé pe lelo abutu mso azela mso azana pasi ndabe la nzambe na ebité lelo pe loto ka pe conseil moi maté amuke pa mambo bazo ko lo bango nini ko pesa conseil nini. Pardon, olobi ko pesa conseil nini na ba jeune oyo loto mo mona lelo azo zelande azwa pasi moko yela e après lukanzambe pesa ebela ba jeune garçon bona ebité ebele bazo balinga mambo osambela te po sambela to pasi moko elie po ndo to mo bonde mso mo lelo babwaki mutu malali bombo après ye ko lukanzambe. Bon. So yo conseil ni okopesa na ba jeune. Nga elo na osenga na sia moi oyo foto ba ke wi no soto keleka. Même ça va venir nga DG Polo ba venir nga Pichu Botoko ba visa ponda vi ezaka moko. Viso nga susu te o mutakufia ko lamuka su te fo yeba nzambe. Tala place oyo azwa yo na place abombi na place oyo za ebele baza invité o to botama na bango ba maso to tambola na bango mutu moko to aloba te akufela ndeko ba kufela masazate biso to kufu donc safu etela mutu nyonso tu olingo lingati to koleka mais to e bato okende wapi to kufu donc pona ngai na ba jeune nyonso tu na hote ya bino kaka ke wi eloko leki nzambe za te na samoi o nzambe aza camarade malamu oyo wate obetele masulu oyo kango pa mutu te mokoki kobetela pe passer lisolo obetela o mutu mais nzambe soko pesi nyonso tu ya ye donc abomba protéger po ayebi ke wi ninga malamu. Mais mingi lelo pe toyo ka mambo baza muziki ebela baninga bakomi ba onde to ba double sim musu bakomi ba PD to mona ko teza ko to ko lo baka te na muziki to ko lo baka te na muziki to mona ba mi ba de belo bona pe musu pas responsable ya bala pe azana mwasi na bana mais akoma ende to ba double sim ko lo bani pona ba elo na lo ba Patrick Bolas masana ngai Robi Mavungu
Maman Alba, maman Abane Bele. Eloko nga na oloba boye. Toyeba yango ke oui, nyonso tu oyo tosala oyo. Toleka na sambiseli. Ça ne sert à rien. À quoi sert okoma na double signe? Pona ozwa nini? Po mbongo yango osala nango nini? Pona nini koanvie? Onge omoni moninga na iPhone 13 yo pozwa. Moyebi nini tala? Na se amoyo eza bato mosusu bamelaka banini. Oui. Na se amoyo oyo eza bato mosusu baosala bamama na bacrime ozomona baosala batapage na babar. Nde tomoni bakinaper mpe babimi. Si babimi ebele baza ebele ata oyo bakangi bamisusu mpe batikali ebele. C'est-à-dire na vie fo tabola na keba mokili eza ya kobeba. Pire akoma pirate. Mokili eza ya kobeba bandeko na ngai fo koyeba nzambe. Yo basali yo mwana mobali okoma mwana mwasi. Donc yo ozoloba ke oui nzambe basala o mabe yo sikoyo yo korje nzambe. Donc bato tu basala yango fo botika yango. Eza na eloko moko te oyo eleki bonzambe. Mingi toyeba makambo wana ezobimela mpe kota bamusicien surtout. Oui, bamusicien ebele baya bongo. Bamisi yango kasi eloko nazoloba no te moninga asombi car yo mpo oza na posa asomba car mabe moninga na posa voyager mpo te temps na temps eloko nyonso tuso nzambe alobi ngongano ebeti ato force te nyonso to ezala bien. Donc na se ya moyo oyo nga conseil na opesa bandeko na ngai baninga na ngai bavie na ngai masa na ngai Emelia. Donc eloko na oloba no kaka boye nzambe liboso na nyonso to oyo totikali nsima yinde première position. Na bato baokina mpe bango nde surtout bango 99 ya bango mais jour moko nzambe asukisa bango ese tondima bakabakaba bakanga bango ndima te mais lelo baza bon génération ndenge ozomona oyo bavie na bino bazalaki kala na oyo ya lelo omona yango nde génération ya lelo ekomi na kivitese. On comprend. Bon, na kala ba vie na biso ba banda beta musique ba bénéficier na ngote ndenge ezake oui ba fait egola ba bénéficier na ngote lelo oza musique. O nyoso ba bima bana ba vie wana ba bénéficier na ngote. Ba bénéficier mais na ndenge ya lelo te. Na ndenge ya lelo ekomi na vitesse mosusu. Na ndenge o akala expliquer biso no ya kala avant ko mona o alelo expliquer biso no ya kala. Bon, ba vie na biso ya kala bango banda ko sala musique. Au senti que musique y a danger, ou ka musique au sentiment que oui ne lenga musique mais ya biso ekomi ko beba ekomi ba bêtise ekomi ko leka ofanda na mwasi na bana bo oyoka mais omona makambo ezo bimana okoko supporter ngote. Donc ya biso eloko ezo sala ka ke mabe ko finga komo leka misale komi mokie. Donc omona muto oleka otama muto azofinga ye na ye butu na ya bino ya lelo ya biso ya lelo ekomi ya mabe ya kosakana te ekomi bato bakomobomana bato babundaka babomanaka yoyo ofinga ndeti bainsanité na batevi ndeti bino boza baparent boye otikaka bana otikaka mère Sylvie nayebi te soki ntongo bavandaka mpo bana to baokota bainternet na batevi baotala bainsanité baparent baofinga nayebi te bana balobaka nini. Bon, eza likambo éducation. Esi kande ayebi ke eza likambo éducation. Donc éducation ebandaka nanu na parrain après eyobima libanda. Donc le problème ezalaka nini moto oyo baéduka ye te so déjà akoli mpo éduke ekomi mpasi ekomi mpasi. Donc touta na baéducation na biso na baparrain yo bakoki kotinda yo te ekende kaka finga oyo finga. Pourquoi nga responsable kwa nga botini nga nakende ofinga moto mwasi na nga mpa fani na ndako aotala nosala ngo te epuis biso biloko wana ezalaka te biso vi alingaka babétise wana te. Donc biso bulo lobela siri bulo lobela makambo na yo esili biso tozwaka temps na biso ya travailler pour papa herve yo moyebi nyama
nyama tobosaka vraiment ti omona baresultat oyo toopesa oyo eza travail bafuya travail. Est-ce que par mambo bazozwaka mpe to na ndako ya mosu ovandi otanga bible makasi masana nga ya dada yebi yango makasi bonga mpe nani na posa na yeba wana posa oyebango natangaka bible bon omoni bible ndenge eza boye elobi te ke otanga yango me yana bato mosusu baokobetelanga ta lisolo mo ya bible kaka ya mokie oteyano lisolo kaka ya bible ya mokie bon Matthieu 7:7 c'est-à-dire ezalaka senga baopesa yo mabe koyiba mais oui baverset eza ebele ocomprendre bongo atanga mingi bapusomo donc sono okende neti mosala na nga natangi pusomo na nga nakotangi mosu pusomo 105 makila ya nzambe protege nga donc nyonso tu oyo nakosala nzambe ansisi nga azala na nga apesa nga makasi force mokili okomona mambo ebele okoya mpe mosala boye me okokotravaille te mopepe na mopepe donc mokili ya mambo ebele sans losambo nga na nga mwana nzambe nga na vi na nga wuta na botama nayebi na nga kisi te nganga mo oyo amoni ke wi apesa nga kisi aleka na tv aleka na tv aloba nakosala yango te mpe nakopesa mpe ta wana te biso to abana nzambe totyaka elike na nzambe na moto ya mokili te. Est-ce que oyebaki un jour pas ekoki mpe kosalama tovandika be tomoni yesu akiti est-ce que osepelation oyo yesu akutoka na kati ya to bon akuti na kati ya répétition oyo olobi bon yesu aleve misami yesu akuti na kati ya répétition olinga bon nani yesu topesi par exemple akiti boye enlèvement kosala mpe ntongo tokendaka koloka tokendaka koloka te tona nde mosala ti nayo repete nasengi nzambe na nga papa nayoke mosala oyo opesa nga nayebi vi ya kisi te kisi na nga eza nde yo protege nga naosala ngo na bonzambe na nga te mabe nde ezalaka makila motu obwakeli moninga maladi wana nde mabe me naosala ngo na bonzambe biso toyaba oyo nzambe apona mpo nayebi ke lelo lobi nakosalela ye nalinga te naosalela ye toba otopunama deja toba na bano topunama pona bu nga pona nzambe atobomana mais lelo pe okenda moko pe pasteur Mira bengisa ko pe msu ba kit na église no kenda rapé ba rêver yoza mona ingénieur Blaise Longange masana nga boga bon normalement ngai invitation nyonso to nzambe na kenda ngo mais à condition eza na bonzambe ya solo eza bonzamba solo bonzamba solo po mabe comme belé mabe comme yana bato mosusu aotela motu bonzambe me kati ne bango eza te on comprend donc mokili oyo ndako ya nzambe liboso eza na yo moko tampena obongisa na yo moko yo obongisi na bato na yo moko te me okende osenga nzambe asalelo makambo me nzambe asalelaka moto aza juste yakotambola na bonzambe juste oyebi ke naosala na nga mabe te mpa moninga naza juste nga na mwana nzambe ngai vraiment tokobana yesu masolo nzambe nakosepela mwasi na nga mo ayebi yango mwasi na nga Sylvie Kongola ayebi yango mobali na nga aza na bonzambe nayebisaka ye nga naza mwana nzambe mpe nakoteyaka évangile ya nzambe donc ezalaka na kati na nga un jour oteya nga mabe te oui nateyaka kutu déjà nateyaka bamasa na nga ebele motu ata na mati moto naoteya motu nayebi te ese oyebi nzambe aza salelaka ye na bosolo asalelo mambo ebele donc so nalobi no likambo makambo osala kangama na nzambe oyo moko omona aproduire makambo nango donc ozana mpe mosusu ovandi boye nde namoni elobeli ozwaka mpe mo mpe barévélation mpona bato ya makasi nana eloko moko boye oyo ezalaka kati na ngai nayebisaka mwasi na ngai tout temps ngai nana eloko ya nzambe nayeba yango ke wi eloko na eloko eza na temps nango
eloko nzambe yango oyo ozala nango oyeba ngo ndeni ke oyebi yango ndeni ke ozalaka na eloko ya nzambe osantaka nini mpa na yo osantakake te nani eloko ya nzambe eloko nasantaka nao ya makasi eza ke na vi na nga nzambe ti nazala boye grâce ya nzambe ebele ya bamasa oyo toza na bango ebele bakufa ebele baza vi te me biso nzambe abombi biso donc eza na bolingo na ye nasantaka kati na nga nayebi nde basalaka moninga mabe te kati na nga nayebi nde bayibaka moto eloko te kati na nga natambolaka na bonzambe na motu nakozanga mabe te me nakroyaka na nzambe nzambe wana alokotanga apesanga sens apesanga forme nzambe wana ye apart ye mosu aza te. Mais oyebi nde olobi des choses derrière mosusu olobi ozwaka bandoto mpe ti mosusu kozwa mpe motu mwa révélation. Oui, ve nanga champion mondo ayebi makambo na oloba kiliti bana to barombo bayebi champion kiliti kifuta champion dudu gas donc nzambe aza likolo ya nyonso tu ndenge obi ozwaka moko mpe ozwilaka bato mwa ozwaka mpe bandoto mwa barévélation. Oui, nazwaka nzambe asala eloko moko ezalaka kati na nga na kozala so nayoki eloko moko boye chair de poule emataka nga so likambo ya mabe ezosalema si nakoyebisa oyo omoni likambo ozosala yango boye soko okangami na nzambe tala boye vi na yo soko tala biso toyeba eloko moko te na vi osepela te ke un jour mpe odevelope yango mosusu emata nayebisaka mwasi na nga tout le temps nga na mwana elaka oyo nzambe atinda nga na mokili un jour mpe nzambe akobenga nga na dongo na nga na musike nakepa na concentre un jour mpe nakomi prophète mambo base. Ah oui, tala nzambe so abi asalelo okware te oboya te nafongola motema nazelaka ye nazelaka ma 100%. Mokolo bananga kaka yo sala nzela oyo na osala ngo ye nde kolo na nga ti ye nde kolo na nga ye nde moto atinda nga na samo oyoyo bongo siko mpo nasalele mosala moko boye nabanga ote ya bato ezala kutu bia mpo na nzambe wamona jeune moko boye ya boga aya ote ya bato évangile yoyebi makambo nga nazwa mpa nzambe oyebango te. Mais okobanda ngo mpo na miki ya tonga te na baaveni boye ozosasa kango bano makambo solo nasalaka ngo kosimba bible c'est trop dire kote ya kaka ta même ozopanza sango na telefone nanga nasalaka ngo vi nanga trésor mobile amir ayesa ayebi ke petio aza na bonzambe kati na ye donc yo te yaka bato na bible ya telefone te yango nalobi ti kotambola na nzela okosimba bible boye bon eza mabe te mpona biso bana nzambe eza mabe te mais ozalaki na ide wana te ya oteya moto mais oteya deja moto oyebi ke na na bible na nga na telefone eza mabe te eza ka ondie na memi bible ti ozwaka mpe te ya kobondela mingimingi makasi kobondela erni na erni. Bon, souvent nazalaka so nalamuki ifo nakumisa nzambe 12 heures soki ebeti so ekoti nga ndako fo nazwa mabolongo na nga na tie nazosenga nzambe avisite nga nzambe aoriente nga na makambo ebele donc nakonsiderake ozwa mpe deja te kosala ta album mo na nde ezalaka mosala nzambe moko mpe abengi yo mpe beta oso ozwa yango deja. Bon nanu nazwa yango te mais baproposition ezalaka nango mais nayeba yango nabeta ondie générique moko nani wana bon na frère moko boye donc moi kala boya te nga mpo na nzambe vraiment nasala yango gratuit. Mais ata mpo na nzambe oza mpe na mo babasise mo babeta akota nzambe mo barythme no mo oyoka o mpo oyoka oza osepela nango ebele so mpe babi obeta yango obeta mpe okoka mpe obeta oyokaka omoni kita oyo nde omonaka kita oyo eza magie comprendre eza magie nde omonaka boye okangi obeti son ebimi eya facile te donc oyo nyonso nasalaka
Donc il y a magie. Si on appelle sur un osso balakso to ye bangote. Okoye bangote ato potani neno so. Mais ata o peu moi ya basala nzambo babeta. Moi je moko c'est un peu basala nzambo so yoka oso oko rapport au béton bien au s'intéresser. Les nazaboye c'est-à-dire musique nyonso tu funa beta yango. Mais à condition où yoki yango beta. So yoki yango tu obeta yango seno yo obeta yango bien te. Funa yoka yango so na yoki na obeta. Donc on a beta yango te po faut yo rara te kokokate c'est trop dire. Ya on a lobi boy musique nyonso tu eza musique na obeta yango. Il faut yo rara. À condition yoki nyonso tu ya mukilio. So yoki to obeta yango to obeta si yo. Faut yoka. O yoki si mo beti. To chité na biso déjà, na habité soko c'est la biso susu et lo moko poto okabwa na biso déjà. Bon, et lo nzamba sali mikolo. Yango lo nzamba sali mikolo. Yaga ba muchopo ya ba kizorbi. Sko bote zano bobeta sko bo ya bonzambe. Oyo eza omoni kizorbi nde to beta kizorbi. Siko muchopo na ngo siko. Tutu panza kaka. Vous comprenez? Tout chanter comme la partition, mais tout ça n'a pas de kawana. Biso to ebika boulot et là on mususu ezati donc mingi ezaka boulot eta que tout ça la boulot na biso na kobanga nzambe donc o nyoto asia mo to eba ke ileka donc to chité mso mo ba mpoti na batu no ka neza na ebite so ozali kamo okolo bato ko lobani mo ba programme ba répétition des bon répétition mikolo tout ça mardi jeudi tout travail na nguma. Mais tellement ba programme pesé belé ba voyage pesé belé donc mikolo vraiment bisonde tous en fond là donc les padres azui fond na mke a tchon na poche a jean donc yo ya ko yi ba beta de do soko ko bisa donc papa Hervé donc ya mukolo force a ko sakanate mikolo na ebité toi likolo to kina bango likolo tokena bango likolo vraiment. Bon, na habité bon na église mikolo boa likolo te na pasteur. Na église mikolo boa na likolo te na pasteur. Mais pasteur nenga zawana azam mutu. On comprend. Programme ya église ka. Ba programme église toza ndenge toza lundi, mercredi, vendredi. Po bina faire rigolo mikolo ke likolo bon église kuna boa na niveau. Mais oza boulot to sala l'église. Na bi ya boulot nga bi bon pesa tu mo programme no église mo programme pe o ko ben sape ba frère. O ko ben sape ba frère. Tenza be na bi kenza be aza e comparable ba comparer na mutu te boko ben sape ba frère na bo frère bon na ben so pe bo yara bo oriat. Bon bande kona ngai message na ngai za boye mingi na bino ba commerçant na ba tubosala la musique na ba homme d'affaires ba boss nyonso tout. Oyo asala musala na ye a considérer kisimo obetan yango ya otika ngongo na te ya message na obimisa nzambe mutu a permettre na bimisa basali ya nzambe bote ya nzambe ya solo bote ya nzambe pona makamba mokili te donc bandeko na ngai eloko na koyebisa bino na se ya moi oyo so oza na nzambe oza na nyonso tu so oza na nzambe te wa mutu te donc kangama kaka na nzambe donc mwasi na nga Sylvie yenga la reine de tatou petit na nga Gabriel ingénieur Gabriel donc nzambe aza likolo ya nyonso tu ye nde makambo
Oui, merci Bombo Base, merci na babonné episode so kan ese bino non c'est la bien ça na rotambola partout, bo tonda de belé, bo partager ka ba vidéo, ba commentaire, bino be bato bo s'abonner te bo s'abonner na posa bo tonda ne beta eska la poupette za bobi makambo donc nzambe kati na kolo bobi. Merci na moko mama Tiffany moko bo nzambe ni ka ndem tu etambusa biso. Merci na Trésor Liolo, merci na hérité vous qui bobi jeune patron. Merci na la patronne Laura Lubuele, merci na papa Jonathan Lubuele, merci na papa la Pino Lubuele, merci na famille Lubuele Mobimba. Na lila bino na zia bino to kutani à la prochaine.